Abonnez-vous, subscribe. Bonjour bandeko, soyez les bienvenus na chaîne Maman Lydie. Lelo na une recette ya mto meme bomo na misu na ngona bomo na minu na ngo ben bakati on kana 4 parties ngana osukola ngo na miko kabula ngo de lisusu kina okuka na ebite na osukola ngo na osukola ngo na maye ched na osala pe citron to osukola ngo dona na mutuna nga ya meme bomoni wana nazana citron nazana ba guale ya ba légumes na muscade na ndembe na zwane na l'accessoire na bandeli na ndembe awa na awa wa céleri na kati na pilipili nazana ai ya kidemne na kati na tomate fraîche 4 tomates fraîches po eza ndembe awa na huile eza na bino tshaka huile mukie eza pepe soupe huile ezali awa o mungwa kaka ya normal na mona otya mwa mukie awa toza na aubergine na biso donc mutu ya nini ya meme na ape na mutu nasala mutu ya ngulu nasalango me nasalango ndenge mosusu botala so weli boyeba nde nasala mutu ya ngulu na ngai na video oyoyo na bas d'écran na ngai na se wana bomona na kotya lien nango to link nango botala. Hello everyone, welcome back my channel. If you are new, you're welcome. Today I'll cook lamb. You can see a lamb head. You can see a lamb head. You can see here. This is teeth. This is eyes. And you can see they chop that's 4. You know, I can chop again. Lamb head. Here you can see now. I'll do that later. I have my lamb here. You can see my lamb. I'll clean that with warm water with lemon, and I got universal seasoning. Look, lamb. I got universal seasoning. I got nutmeg. I got fresh tomatoes, 4 fresh tomatoes, spring onion. I have here celery. I got here chili. I got garlic, and then oil. Here I got salt. This aubergine. That's it. And then first of all, I need to clean that first before I cook. And they go look at the boso na nina sukolango na mai ya moto. Après wana na ko zongela bino merci. Oh mai ya moto ina usukola. This hot water. Just tap water. Bomo ndenge bisa moto ya makasi te me. Na ti mo moto. Pas mal mais moto. On sukola ngo liboso. Ya pas marali na sukoli yango. O sukolo nga très bien pour vidéo zamblait. Na ni vidéo zamblait te. Après deuxième matin na ochango na ochasuko citron sukolo na citron. Après na passé troisième maille. Après on a lampe. Na zone après. I use this water, and then after when I finish this, clean this water, I'll put another water there, and then I'll use lemon in the water, and then I'll clean the last one before I cook. Oh, square deuxième maille. Oh, excusez-moi, deuxième maille, na tie. Sikoyo. Makaboli parti na saki na kaboli mais au mona kabolo ngo ezate cerveau wana kota mbanga na minu na kaboli yango esali ko a 4 sous mais kota mutu wana cerveau ko kabola mote
add lemon. Na sucre citron. Natie citron de kola moko. Olha moto, muito é bima, do mais aqui uma moto, mais a pompo uma moto, uma moto, tu olha você uma moto macas, quando o chão ali nini, não os dentes não pepe de uma moto, ou até maior só suculão bastante o cogate, ou na cheque do bolso as coisas moto né, então cheio de coisa. Na sokola ngo susu so na sokoli yo après wana na sokoli ya suko na nikola vide za light. I need to clean this one after I put last water to cleaning and then I start to cook. Yango yo umonyama na chema mungu amukie on chagua ba légumes amukie tout à add salt on a tiba gua légumes chen ndam na chema mungu na tiki mususu na chema mungu na moni koka. I add vegetable seasoning. Au moana. Après, natie muscade, natie nutmeg. La pepper soup. Aïe. La pepper soup, la tienne surtout. Après, voilà. Et dans la pile. Surtout. Il y a de l'eau qui Philippines. I add tomatoes. I add everything. I chopping vegetable and then I add tomatoes and aubergine. Natie ba bilo na kata na sai bilo na tiango bomo natie tomate natie pour aubergine na pe natie pilipili oyo bana te acha sko na ocha na mai te na ocha na no ila mukeli ko likolo koza na oza mikona mikwa emi tu ya nini ya meme I need to add a little bit oil. I'll leave that to cook. Avant de changer notre chicken, tout quand on attend 5 minutes, tout plus. Après nous I'll leave that to cook maybe 5 minutes or more, and then I'll add water. Sikoyo, natika wila mukie. Bon, eza pepe soupenza. Tiki unsus. Okay. Après na kangia ngona tika sa etuka mwa mukie po ekota ba mungwa nyonso tuana. Ekoti ba mungwa, ekoti ba ingrédients nyonso tu. Après na ozoma na ochama ya mususu. Non là c'est bon. Na tiki yango après bomo monia. Après 7 minutes je crois bien. Ils ont la moto makasi. Na baloli après 7 minutes. Après 7 minutes na baloli. Na baloli après 7 minutes. Et oui, sous moi mai. Après na tie mai ko angasi ko. Moi. Après c'est oh pepe soup. Après 7 minutes na baloli na tesko mai na nga. Na tie mai na ngai. Tana tika après 7 minutes wana wasko e ko tumo baguana. Donc on a les choses na moto ya makasi.
na moto makasi sikoyo awa atiki yango pilipili mpe eza wana atiki yango so naokanga yango apres nakozongela bino après guys after 7 minutes I am back and then I add some water and then I'll leave that to cook steadily. Finish. Okay, chita ngibila pepper soup. Alia kaka. Rendeko pepper soup na biso ebeli. Ebeli. Zera vapeur. Yango na tike mamote vapeur eleka yango. Boze la présentation. Ils ont encore moto. Yango. Pépé soupe, ya. Yam toi même goût. Boze la présentation. C'est quoi? Goût na goût. Moni mafuta eza na kaka ya mokili na tiaki wana donc so delicious stana bandeko yango oyo omoni recette ebele vraiment ebeli bomoni pilipili te po pilipili bomoni pilipili eza efinami bamito oyo kaka bonga pilipili efinami bomoni recette na ngai ya motu ya meme ndenge nalambeli yango ebeli naza mpe na recette nalobaki yango liboso na ebandela video ya mutu ya ngulu mena lamba ki mo différent beaucoup de tala bo sepela yango ebeli prochainement to na mutu ya taba yango yo vraiment kitoko bomika recette bo sepela. Thank you everyone. Now you can see here my head my lamb head done, so delicious. You can try that, so delicious. Thank you. If you like my recipe, you can share to everyone. Bandeko, merci beaucoup. Bomoni ya kitoko so bo sepe na bo meka kaka. Bo meka so bo sepe na bo partager, ba like, bo commenter et ça la bien soutien na bino zaka ko like, ko commenter, ko partager na moningo ayebite ayeba. Donc merci beaucoup. Bye. On tout ya même. Abonnez-vous, subscribe.